bino ba yindo to bino ba te église de noir nzambe na bino zanani Ntinu wamba Congo. Hein? Ntinu wamba Congo. Wala ngolo bani. Comment nzambe na biso? Simbi kantemo. Yende mutatinda ba fumu mbangu ba mama ki pavita. Différence wana za rapport ani. Différence wana za rapport bango baza ba chrétien ki mbangi c'est biso toza ba anti Jésus. Toza ba anti Christ. Ah bon? Hein? Biso toza ba anti Christ. Donc veut dire mamba Jésus biso tala biso te. Mamba Jésus et yaki ko porter les biso malheur en Afrique. Donc les loso batu baso souffrir, c'est à cause de Jésus. C'est la donc il faut te longo la combat Jésus, te longo le combat Bouddha, te longo le combat Mahomet. To ti kalipo objectif te za la on peut to indépendance spirituelle. Indépendance spirituelle on a veut dire to cha fumu mbango na bonga na ye, to za mama ki pa vite toucher na bonga na ye, to za donc ne mo la bagenda ashika baba koro to tombo to lukuta ba yebi na on mambalo bakati. So ba sanini asika baba koro soko soki ndenge babo soit disant parler en langue lukuta tout na passer à lobi d'aide baskro ngala zobisa donc bato ba parler la langue ya la langue te za lukuta ba voix ngana yebi ke ba basambela kati basambela ni ashika bara tous les églises chrétiennes bazana molimo te hein na zobisa nzamba yoka ni bango te nzamba yoka bino. Oui, parce que c'est une originalité, tout ça n'a pas porté des sauveurs. Fumigimbangu avant Azala Fumigimbangu, en 1921, Azala déjà. Abotama déjà. Donc c'est lui, le maître, chef Yamokilo, yé. Alors, Yamokilo Toza. Ah, on a mabélé on a likolo. Monde spirituel. Koufi. Tabato bando lela Koufi bo sutuka boye après des jours ala moki pona mboka na tawana bando kundaka mutu te mutu Koufi lelo mama ki pa vite azaki ko kufa abandaki ko kufa abandaki ko sekwa abandaki ko sekwa ah bon akufi asekwa bébé ko senga na bakisimbi bisimbi ezali bisimbi donc baza ba ndenge to benga ngo baza ba esprit o simbi ba secret moko bo spirituel bango babenga bisimbi donc ndenge na ba famille na biso pe toza ba simbi ki akanda to simbi ki akanda veut dire oya simbi secret ya famille na Kongo to bengi simbi ki akanda chenengo to tambola mabe bango tangela yo yango est-ce que monsieur batinda yo bomaka bato na mokili est-ce que monsieur batinda yo yibaka bato est-ce que monsieur batinda ki yo sala bato soki ndenge nini mais monsieur batinda ki yo eza batinda muto monsieur te pe osala mabe mais batinda muto mission po ya kosala bolamu na kati ya mokili. Merci beaucoup, amis fidèles internautes. Merci beaucoup, téléspectateurs. J'espère qu'à ce net moment, vous êtes tellement nombreux. Il y a Roland d'émission à Bino, Bolinga Raming. Et donc, on est sur www.idéologie TV avec David Wembe. Tous les personnes qui ont toutes les choses qui se passent ici en Angola. Donc, actualité, et là, et pas David Wembe. Merci beaucoup d'avoir abonné à Bissotou. Merci beaucoup d'avoir tout. On va partager l'émission Idéologie TV. Moi, message. Moi je commenter au bossa la kawana et ça la kabiso penza bien mon boss Mboshi depuis États-Unis mobile rôle Sindimbo ça la kana David Wembe ko ça la bien pilé le top déj non Mikolo va commis les étoiles de DJ Champagne. Merci beaucoup à toi Roi Sage Gelor Kinzo patron penaya Masola balabala Roi Sage Gelor Kinzo donc Bozalara na David Wembe et comme ça la bien. L'actualité nous oblige à remettre à l'isolo ya Donna Béatrice. Donc son azolo ba Donna Béatrice ezali maman Kimpavita. Donc Donna Béatrice wana eza kombo oyo azwaki tango azalaki baptisé et pas ya ba catholique. Mais vrai kombo na ye ezali maman Kimpavita. Donc les 2 juillet tout le monde qui va commémorer qui jour oyo ba tumba qui est vif pour maman qui pas vite ba tumba qui est yabo moyi azala qui pende ya kotala église catholique bangom to bazala qui au cœur ya makamwana. Donc là na plateau nanga naza bongo na Papa Luamba Madita donc ezali deuxième version il y a émission pour ici na yamba qui est déjà to mega peu ko beta li solo il y a l'église des noirs et lelo
tokutani na actualité, il y a Maman qui pas vite, on va essayer de parler à long et à large avec Papa Madita Luamba, photo Luamba, ba réalité to makambo nini, histoire nini oyo Maman qui pas vite akutana kinango po bato bele ba yeba kate. Biso bato mwindu tozo négliger mingi ki bokoko na biso, tozo négliger mingi ba histoire oyo ba koko na biso basala. Église des Noirs, bazo meke un peu moins ko relata biso masolongo. Ça peut masolongo to ko négliger ngote. Il faut to yo karango po et ça la bien histoire et ça la bien mutu. Il faut oyeba et mutu faut chaque fois au côté mayele et ko ça la bien. Je suis avec Papa Oluamba Madita. Boitard, oh, bonjour. Boitard, Ingeta. Papa Luamba, bonne santé. Bon, santé vraiment, ils ont bien par la grâce. Il y a Bakoko, la grâce à Fumimbangu. Tu vas zobater là vraiment, malgré tout, caca, conjecture, la maladie belée, la mokili. Mais toujours, à ce qu'on va combattre la biso, vraiment, les autres sont en bonne santé. Papa Luamba, tu es allé solo, il y a Maman qui m'a vite. Nalingi o expliquer non bato monde entier bazotala yo Maman qui pas vite azalaki nani. Merci mingi David Ewembe, journaliste ya munene na mboko yo. Merci vraiment Idéologie TV. Merci vraiment na balandini ya mokili mobimba poso moindo esika tovandi fumimba vraiment ayeba na robatela biso. Na bandeko nyonso oyo nzela Congo tozobunda kaka mpona etumba ya baindo. En tout cas ndenge question David Wembo posenga lelo tokobeta lisolo ya Maman qui pas vite batumbaka ye na banza Congo na mboka bengaki Vululu. C'était le 2 juillet 1706 nde batumbaka Maman qui pas vite. Alors histoire na ye na komeka un peu kotalisa nanu balandi to banana no esika nini esengaki Maman qui pas vite aya kobotama po asala mission oyo asalaki. J'espère que bref hein. Ouais na okene moi bref na kozala pena détail ne sauté pour na wela temps na te akala bakoko na biso babandaki kosambela nzambe ya Mpongutulendo, nzambe oyo akila likolo na se bayebaki ba hiérarchie kosenga na bisimbi bakoko par-ci par-là. Bébé kosenga na bakisimbi bisimbi ezali bisimbi donc baza ba ndenge tobenga yango baza ba esprit oyo simbi ba secret moko bo spirituel bango babenga bisimbi. Donc ndenge na ba famille na biso pe toza ba simbi kia kanda to simbi kia kanda veut dire oyo simbi secret ya famille na Kongo tobengi simbi kia kanda oya simbi secret famille. Donc soko ngoyeba mamba famille okende nanu epa ya mutu wana yene mutu akobetelo histoire mo na famille place banyataka te eloko baliaka te famille ezaka boye pakoko kingani papa kingani mama kingani bandaki boye. Donc c'est ça mutu wana abengi kisimbi siko bisimbi wana baza bato basimbi ba secret même tozomona ba niveau planétaire ba niveau ya ba technologie ba invention po ekende liboso ekosenga fo zala en contact avec bisimbi wana babengi ba génie po bangonde baza boanya baza mayele bayibi ba secret ya banzete secret ya mabele secret ya mai nyonso bangonde bapesaka baboanya wana tozonga na isola Maman qui pas vite wana na tongo interpréter dans zongelo matondo mingi lisola Maman qui pas vite alors nena lobaki bakoko na biso bayiba kosambela kasi na 1452 ngunza moko boye prophète adanga na mbanda manyanga babengaka Nebula Mwanda kombo na ye azwaka message azwaki ayebisi bakoko na biso botala mikolo zoya bapaya bapaya wana po bakoko na biso ta wana bayebaki keke no race mususu ezalaka na monde quoi bao bazalaki kote parce que soki tolongwe na Egypte soki toyeba bakoko na biso bayebaka su te mais andi kotalisa bango ke bato moko bazoya boye bazala baforme mususu baza bato mais baza différent na bino baza na ba comportement moko boye. Donc Papa Luamba soki to into comprendre bien avant ba colonie baya na Afrique eza na prophète moko to eza na ngunza moko ba prophète baleka
ici ba prophétisaka ngo ba prophétisaka déjà na 1452 que non bato moko bazoya forme baya koluka bomengo pourquoi n'est pas na bango nzale kotaki papa koko na biso bando benga bango bisi mputu do bisi mputu veut dire ba pauvre bando benga ba ndele bongo pour pas se kotaki na bango yango nde basalaki ba recherche baki ko découvrir ne mabele na biso kotoyo yango nde objectif bayelaki alors baki déjà bakoya koluka meta bakomona bakoya na comportement moko boye na comportement na soki bolandi bango makambo o bango bakoyela bino bokokota na malédiction de génération en génération 4 générations bokoleka bokozala na malédiction donc ne bazo boyamba bango te bolanda makambo na bango te eleki na 1452 abikola ki a prophétisé makambo wana et na 1482 nde arrivé ya babindele baye na Afrique ouais. OK baye kutoyo tango baye suko bayaki na forme ya koluka bomengo na bango richesse quoi bayaki kokuta ba diamant na biso neti mabanga ndi tozomona ezalaki likolo donc bakoko na biso bayi valeur ya diamant bazozwa diamant batie na ndako et puis kimuyibi pe ezala na ngote donc bazaki ozwi diamant zwi or na ye couronne na ye atie na likolo ya mesa akobimani akende bilanga voyager na ye même 1 mois 2 ans muta okota koyiba azala te alors ba protéger ba biloko wana parce que tant mundele aye komona ke oh biloko oyo eza très de bateau faut récupérer bomengo pour te récupérer bomengo to ça ndeni il faut to kotsa bango bato kosa bango bonzambe to ebisa bango eza passe pour na un riche à kota na bokonza likolo donc pour kota bokonza likolo faut za la pauvre pour bayiba ba biloko wana alors tango baye babani en bref tango baye babandi kosala sikoyo comportement na bango sikoyo pona ko flatter bakoko kosala banini bakoko résistance ekomaki bakoma comprendre makambo babikolaka yango déjà ezomona na bakoko résistance ekomi tango résistance ekomaki bamoni ke po basala nini bake batinzoke na bref bake luka roi wana bakutaki na mama na ezaki zinganku alors zinganku ta bake kuta ye bake bakosi ye bamemele vinu alangwe masanga malamoko bapese bateme na 1491 de roi zinganku azwi bateme tango azwi bateme makambo ebebaka te ebebi tango makambo ebebi bakomi kosala ndenge nini donc eza mpo olongwa na quartier oyo okoma na quartier wana batie barrière fo futa mpako bakoko na biso babi te makambo ezala na mabele na biso koma biso mpo toleka wana fo tofuta bampako te moye te bakoko na biso résistance ekomi kosala nde résistance wana ntango zinganku azwi bateme bakoko na likolo basiliki banzambe basiliki nzambe bakoko asiliki abi zinganku mpo na nini osali biloko oyo ndenge eza boye malédiction ekoti na bino de génération en génération alors zinganku na malédiction ekotaki ye bamodiraki bapindiraki ye akufaka miso pendant 5 ans anomona sute eza ya solo oyo nazobisa bino eza ya solo zinganku akufaka misu azomona lisusu te mpo na nini bakoko basilikelaka ye ateki lusantu pasi sikoyo ekomokota bakomobeta bakoko na biso bakomozwa bakoko na biso kobeta bango kotya bango na moi kotya bango bapilipili na misu mpo bandima bible babandi kokotya bible na force majeure donc ndima soko ndimi te baotuna yo na nzambe na bino na nzambe oyo biso toyeli bino soko olobi nga nzambe na biso kaka bazwi babeti yo makasi bazwi pilipili ya kongo ya moke batuti batio na miso otalaka solo ya 12 mpo ndimaka ya bible soko oresiste babeti yo soko oresiste babomi yo babiso kotumba alors bamonaki sikoyo résistance ezokontinue kaka na kati ya mbanja Congo bamonaki non na kati ya mbanja Congo ne résistance ekoyo eza kaka boye tokokoka te il faut toluka méthode mosusu nde baye kokabola royaume Congo na 3 parties donc royaume Congo na kati ya royaume Congo mais ekomi odirige partie oyo ekomi eta nango oyo ekomi eta nango oyo ekomi eta nango 3 états pour baloba na français diviser pour mieux régner diviser royaume pour déstabiliser royaume alors bakoko bamoni te soki tokontinue kotika bongo mabe nde koya ya mama ndona Kipavita Timba Kipavita bazalaka mapasa alors tokoti sikoyo na histoire ya mama Kipavita mpona talisi mpona nini mama Kipavita yelaki ntango babiloko wana ekontese mama Kipavita nde batindi ye
aye kobotama na 1684 nde naissance ya mama Kipavita aye kobotama ntango abotami abandi kokola akoli na maboka ya catholique azalaki ba majorette kobina neti tozalaka toyebi bato ya catholique bana so bazokola abandaki kobina mais bamystérie bandi omona na mama Kipavita abandaki kokufa pambapamba to soki abelibeli omona akufi ta bato bandi olela akufi bosutukaka boye après 2 jours alamuki mpo na mboka na ntango wana bandi okundaka motu te moto akufi lelo mama Kipavita azalaki kokufa abandaki kokufa abandaki kosekwa ah bon akufi asekwi akufi asekwi alors mama na ye mpe azalaki mutu moko boye abandaki koniakisa bato donc koguérir bato na makasa ya bukoko azalaki guérisseur ya bukoko abandaki koguérir bato mama Kipavita siko ntango azokola mama na ye azwi ye taka place mama ni azosala banzete mwana mpe asala nini azalaka mo batindi ezo liboka azo nini zo nini botuta asala boye mwana mpe asala nini azokanga alors na âge ya 10 ans mama Kipavita Timba Kipavita aye kolota ndoto roi moko ndoto ni malao premier roi oya bana manza Congo sikolunga na biso na Egypte poto kita premier roi bana manza Congo yona ndoto ni malao oyo na mbanza Congo tongama premier roi yona alors ndoto ni malao aye kobimela mama Kipavita na âge ya 10 ans na ndoto alobi ndona Timba Kipavita ngongano ekoki sala musala ozongisa royaume bokonzi o bapanzi bakaboli luka ozongisa ngo na bomoko na âge ya 10 ans mama Kipavita azalaki mbala moko mama ake expliquer mama na bango ke mama tala ndoto nazwi expliquer mama pe ndenge ezali na ta wana soki mwana ndona azwi ndoto faut bakeye lakisa bango bakilakisa bango bamikolo ya mboka chef de famille mpo bayeba mpo ezalaki ndoto moko fort tout pour ça alors akompagnaki mwana aza na don mbala moko azwi mwana tie pembeni andi koyekusa ye makasa na âge ya 14 ans nde mama après kokufa ya mama ndona Timba Kipavita nde mama Timba Kipavita siko abandi kolakisa deja bato basekret ya mindele abandaki koteya deja bato abandi deja ke no bamindele kabenasi pangisa etoko kabayiza mudia tunga kokasi bayiza mudia mwanga nti ya Kongo mudio dio beto bandombe tutomba kinzambi keto tufutuka mkinzambi paso lulendo keto kiafutuka donc teya bato alobi tozonga na bonzambe na biso bon mindele bayaki koluka benani bolamu na biso te bayaki ko détruire biso to luka tozonga tala comportement caractère ba mindele eza boye alors tango sukoyo abandi kokola na 1702 nde ayaki pe kozwa mobile na ye abalaki ye papa Lukombo nde bayaki kobota mwana Kembo dia Nzenza na ezolo elingi lakisa minkembo mianza donc bisengwa mokili Kembo dia Nzenza alors tango asalaki ndenge wana 1702 sikoyo musala pe molimo ye komata makasi abandi kosakola sikoyo makasi kobima libanda koloba koteya alors avant kutu ye aya azbanda déjà inspiration wana ezalaki na mama moko na nsoyo mama mafuta ye azalaki déjà ngunza abandaki déjà kobikola alors aye kolobaki no eza na ndona moko bazosalela aye timbiki ntemo atindi po aya azongisa bokonza mbanza Congo ezala bomoko o bapanzaki na 3 parties alors mama Kipavita aye kotelema na 1702 mama Kipavita bandi ba mystère kobikola koniakisa kosekusa bibembe kosala mambo ndenge na ndenge ba mystère bandi donc ba mindele bakomokamwa mwana mukende ngwana abandi ba miracle wana déjà tozota déjà ezaki déjà ba âge ya 18 ans bandi ba miracle koniakisa bato kosala nyonso koteya ba mindele baza bandengo na biso te boye ba mindele ta bayo komona eloko wana bayo komona ki mwana o soki to continuer kotika ye akoya kobebisa mission na biso il faut tokanga ye alors baye kozwa mama Kipavita nani Lorenzo Luka na Bernard de Gallo
bana bazali bampelo bata catholique baprêtre catholique basango nde baye koluka bakende na roi po bakende kokosela ndona Kipavita makambo po batumba ye nde balukaki manière po batumba mama Kipavita ezalaki le 2 juillet 1706 nde bayaki kotuma mama Kipavita. Alors mama Kipavita kotumama na ye elakisaka ezalaka na bikamwa moto na ye esalaka 3 jours ntango bazotumba ye na Mbanza Congo na mwana na Mukongo na mobali na ye plus de trentaine de personnes babomaka na liwa ya mama Kipavita. Donc bato mususu bazalaki aux environs na ye na entourage na ye babomaki bango plus de trentaine de personnes na mobali na ye papa Lukombo na mwana batumbaka na mukasi na maloba na ye alobaki nini tangu bozotumbanga mwana oyo bozotumbanga na Mukongo aza inosayibi mambo te ye wana aza na mamu nyonso akoya kobotama lisusu na Kongo ya kati na komba Kimbangu wana na 1706 akoya kobotama apesaka profesi wana mwana oyo bozotumbanga na Mukongo ye wana aza na mamu nyonso akoya kobotama lisusu na Kongo ya kati na komba ya Kimbangu ye nde mutu akoya kobengana ndele bakozonga na mboka na bango. Mais na tango mama Kipavita telemaki pa zongisa royaume Mikongo tango telemaki na makasi nyonso royaume Mikongo ezongaki na bomoko pouvoir wana d'état wana bakabola ki elongwaki ezongaki na bomoko de place ba ndele bayokelaki kanda balukaki batumba mama Kipavita. Histoire un peu en bref ndenge olobi na kile moins en bref mais ba détail nango pe ezali ya mama Kipavita babisika tambolaki ba mama salaki donc mama Kipavita bazalaka mapasa ntimba na nzuzi azaki ntimba bazali basi na basi ma ntimba nzuzi na ye aumelaka te azongaka na monde spirituel de akufaka ya tikalaka mama pe akufaka akendaka ya tikalaka nde abandaka mystère na ye na aja bomwana. Soki totali histoire ya mama Kipavita otu kolobango awa mama Kipavita abandaki kobikisa bato to mama ya mama Kipavita abandaki kobikisa bato bachara ba pratique wana o ba bandaki kosala ezalaki kisi te non ezalaki kisi te omoni biso bato mwindu eloko nini ezosala biso ndenge wana eza ignorance bokoko yango wana babengi kibonzambe donc toza na kimpeve kimpeve ezosala na kati ya kinkulu donc veut dire quoi bakisi wana bandaki kosala ezalaki banzete ndenge bando yoka na kala bando benga oyo nganga kisi oyo nganga nzambi nganga kisi eza nini lelo biso tokomomona appellation nganga kisi ekomi bondoki ekomi mabe mais nganga kisi ezalaki mabe te nganga kisi eza un docteur guérisseur oyo azosala bakisi oyo bato bazobika nango bango nde bando benga nganga kisi nganga ya kisi nganga elingi eloba mayele kisi nde bakisi otomelaka nganga ya nzambi do mayele ya bonzambe komani nganga do yango wana alors ezaki kibondoki te mais ezaki mpeve ozoza inspiration parce que banzete oyo bamakasa oyo soki totali par rapport ya histoire bapratique oyo ya bandeki kosala wana yango nde mutu esengaka mindele bakombattre ye bon bapratique te bapratique kutu na mpona wana ezalaki mpona koguérir bato baguérisseur mpe bazalaka ebele baguérisseur mpe bazalaka ebandaki mpe moko mboye mindele baye na biloko na bango mosusu mais mama non yango na oloba kosala akosala musumu asimbi nzete asimbi mwa non banzete na oyo babengaka oyo tobengaka fétiche non fétiche te banzete eza nango permis même ti lelo kosalisa kozwa soki obuki nzete otokisi yango opesi moto malaria ameli abiki ezaki bondoki te bongo novalgine yo omelaka banini kasi ezalaka banzete te basangisi batie baproduit banini basali yango bambuma wana tututu batie ekomi importe ezalaki maloba oyo abandaki kobimisa mateya oyo abandaki koteya bato mwindu ntango aye akomi orevele bato keno bato oyo parce que na temps wana déjà bakomaki déjà baplantaka déjà église na bango déjà po église ya liboso batiaka na Mbanza Congo ezalaki babengaka yango ngunga ntango babetaka ngunga wana
bakongo na biso babi tuka unu kia kikongo ya kituku ya ngunga donc kongo ekomi ya ngunga po ngunga na baki nganga alors bamindele ta batiaki église wana nde bapesaki église wana kombo ya San Salvador yango wana omonaki bato oyo nyonso bazalaki pembeni ya mbanza Congo oyoka babenga bato oyo baza bisi sansala oyoka yango te bakongo mosusu babenga oyo bisi sansala oyo basansala donc bato oyo bato liboso bapriaka na église wana catholique bapesaka kombo ya San Salvador nde bapesaka yango kombo ya San Salvador alo bato wana soki bakoma kobenga bango bisi sansala ezalaki na mbanza Congo basansala me baza bakongo comment alors tangu basali babiloko wana nde sikoyo mama Kipavita tango aye na message na ye ya sika abandi kotalisa ngo bato abandi ko révéler bandeko ne bato nde bolanda makambo te bosala boyete bokeba bamindelo bayeki kote ya bino malamu te bayeki na bonzambe te bayeki koyiba richesse na biso bayeki kodétruire tala malédiction tala boye bamindelo siko bayeki koyoka kanda ataki bato mpe bakomolanda ye bakomoyoka mpe mambo azoloba baboni ke mission na bango esala nini efoiremo ebayiba lisusu eza te nde balukaki bakanga mama ndo na Kipavita ntimba Kipavita batumba ye na moto donc objectif ezalaki mpona maloba oyo ayaki koteya bandeko na ye nde bakangaki bango batumbaki bamisusu bamemaki na bango na parci parla na États-Unis parci parla bakenda kosalaki bowumbu batekaki bango bamemaki bango mpona baboma histoire ya mama Kipavita na nyonso oyo lobi oyo mama Kipavita tokoki kobenga ye azalaki nani prophétesse azalaki ngunza motindami ya nzambe elimo santu non zela elimo molimo mosantu ebotamaka te molimo mosantu ezalaka mutu te ezalaka molimo ezalaka na mutu nyonso mais mutu sikoyo oyo abimaka azalaka mutu nde azalaka motindami question na tunyo na yebi le pourquoi na tunyo yango nazo répondre yo azalaka motindami po ayaki kosala mission nde molimo mosantu eyaka kolata biso donc mutu akoki kozala molimo mosantu te molimo mosantu ezalaka Dieu le Père le créateur vangia pungu tolendo mais biso siko toza motindami siko molimo na ye nde elataka biso po tosala mission oyo atindeli biso na mokili puisque na mokili oyo toyaka na mission toyaka pamba te toyaka na mission bato mosusu bakanisaka olie omeli oboti tutututu esili non toyaka na mission toyebaki ndenge ozofaire marché ndenge ozotambola mabe bakotangela yo yango est ce que mission batindaki yo obomaka bato na mokili est ce que mission batindaki yo oyibaka bato est ce que mission batindaki yo kosalaka bato soki ndenge nini mais mission batindaki yo nzambe batindaka moto mission te mpe ya kosala mabe mais nzambe batindaka moto mission mpo ya kosala bolamu na kati ya mokili donc c'est ça le mama Kipavita azalaki ngunza nde babengaka baprophétesse azalaki ngunza oyo ayaki asalaki mosala ya kingunza mama Kipavita azalaki ngunza Fumu Kimbangu azalaki nani Fumu Kimbangu azalaki ngunza bino kobengaka mpe Fumu Kimbangu bokoma kobenga ye elimo santu non yango nazo expliquer yo molimo mosantu azalaka te yo mutu mais quand bino moko l'église bata église de noir non biso église de noir te église loba bien eza église kimbangisa babengaka ba molimo mo papa molimo mosantu te molimo mosantu ezalaka moko yango nde eyaka kosala yango na omona Fumu Kimbangu ntango bakangaki ye bamemaki ye na Elizabeth kuna na Katanga na Lubumbashi kuna ta bazosambisa ye nanini ta bazosambisa ye abetaka likofi na misa bilan kino tukomisi na mwana velela mpona nini bozotungisa molimo mosantu mpona nini oyo ozalaki kosala kati na ye yango nde badaki kotungisa bamindele me ezalaki mosuni te parceke mosuni Fumbanga noki ebunda te me bamiracle bandaki kosala na bamaloba bandaki kobimisa yango bandaki choke bamindele so yango wana nde babandaki kotungisa donc molimo mosantu ezalaka mutu te me molimo mosantu ezalaka na kati na biso elataka nde biso po tosala mission oyo toyekosala donc Fumu Kimbangu aza sauveur mobikisi ya poso moyindo dona mama Kipavita aza na sous commande ya Fumu Kimbangu na comprendre te mama Kipavita aza dirigé par Fumu Kimbangu mais par rapport à l'histoire tozomona mama Kipavita ye mutu liboso yango na oloba koya liboso na kimpeve ye moto oloba ngo awa
que muto mwana batumbaki mama Kipavita na sima na mukongo na ye alobaki na bango ekozala kimbango ye muta kozonga susu pas continuer mission bengana mindele okoloba ndenge nini ke Simon Kimbango azo commander non kobota mwana engelo bateki yo leki mwana mutu na mutu azaka na don na mission na don na ye o batindeli ye donc don ya mutu eza confondu de don na nga na yo eza différent soko Fumu Kimbangu yende alobaki bien yandi we na ye mamo yende kolo makambo akoya kobotama na Kongo ya kati na kombo ya Kimbangu yende mutu akoya kobengana bamindele yani wena fukisa banionti ye mutu akobengana bamindele po yende kolo mission bon Kipavita mission na ya mama Kipavita ezalaki po azongisa royaume Congo koma bomoko yango na ntango azongisi royaume Congo bomoko nde bamindele bamoni ino po bakontinue kaka ko neutraliser royaume Congo baiko vanda na conférence de Berlin na 1885 nde baiko kabola siko Congo yango bien donc portugais bazui Angola belge bazui Congo Kinshasa français bazui Congo Brazzaville et bamisu bazui bakote mususu na lobi no boy Fumu Kimbangu émission te koleka na yebisaka yo boy Fumu Kimbangu avant azala Fumu Kimbangu na 1921 azala déjà abotama déjà to c'est lui le maître chef ya mokilo ye alors ya mokilo toza na mabele o na likolo monde spirituel les deux mondes les deux mondes monde spirituel na monde matériel monde physique o mokonzi nango eza Fumu Kimbangu na monde physique o biso toza ko nyata oyo mokonzi nango eza Fumu Kimbangu donc Fumu Kimbangu aza nzambe te aza mobikisa bayini donc veut dire quoi na uta ko taliso hiérarchie ya molimo ndenge ezalaka chaque race baza na représentant na bango na toloba na biso toleka baza na des superviseurs na bango des superviseurs yene mutatindi Fumu Kimbangu comprendre yene mutatindi Fumu Kimbangu na moto des superviseurs wana avant atina de Fumu Kimbangu aza marana Fumu Kimbangu aza neti chef ya gouvernement atindaka nano mama Kipavita bongo superviseur ya ba noir avant atinda Fumu Kimbangu atindaka na mama Kipavita po aya kobanda mission esimbite non esimbaki tete esimbaki na bisino non koboma ya ngunza engelo bate échec non eza échec te ye amikabi mbeka parce que azalaki mpe na terre kosala bamiracle mpe batumbi na bango po bamystère oyo alakisaki akokaki mpe kosala nyonso batumbi ye te akokaki mpe kokima na ye kokima tokolimwa na ye te mpo toyebi kuna baprofete misusu bafuti de Mahome bakima me biso bakima te biso mpena bandima kokaba mbeka mpo sacrifice toyebi utilité sacrifice ezalaka mpona kosauve ke banzamba ya moyindo baza fort koleka baprofete wana mosusu ya tous les races Fumu Kimbangu amultiplie na 7 corps bakangi ye baye kotya ye bayoki ye prenons par exemple azosala na wish bake bakangi ye baye kotya ye bayoki azosala na Mbanja Kongo bake bakangi bayoki azosala na Kakwako bake bakangi ye moko 7 corps mundela kamwe aseki bango bamoni bena na miso na bango ye moko mizongi azongisi bomoko 7 corps wana eza 7 esprit akabonaki na cette étape wana esalema oyo nazolobela eza masonge te eza baréalité vrai mindele batémoin eza teke no selon bovérifie mpe lokuta te mama bible ebele eza ya lokuta oyo nga nazoyebisa yo eza bamindele baza témoin batémoin mama Kipavita ye azali mère ya Kimbangiste mère ya Tokwiste na oyo ezala na Brazzaville bamachuiste matuanisme babilo mwa bongo sikoyo nga nalingi nayeba baeglise na bino
po bino bozara na kimbangu te bozana bino mopanzi kimbanguiste te loba kimbanguiste te église kimbanguiste te mais biso tozanga na kimbangu aye église kimbanguiste eza fondé na Diangenda la papa Diangenda so biso toza ba kimbangu ya fumu kimbangu ya kintwadi bango baza kintwadi bakomiza ngo kintwadi ki église kimbanguiste biso siko toza ba kimbanguiste te toza ba kimbangu kintwadi différence wana ezaka po nini différence wana ezaka po bango baza ba chrétien kimbanguiste biso toza ba anti Jésus toza ba anti Christ ah bon biso toza ba anti Christ donc veut dire mamba Jésus biso tala biso te mamba Jésus eyaki ko porter les biso malheur en Afrique donc lelo so bato baso souffrir c'est à cause de Jésus franchement c'est à cause de Jésus c'est à cause de Mahomet c'est à cause de Bouddha dieu occidentaux o bayelaka biso na Afrique bango nde porter malheur na total isayo avant bamindele baya bakoko na biso bazalaki bien liwa ezaki beauté ba malade ezaki beauté mais après koya ya Bible souffrance malheur bosala bobote bocha mokonzi oyo ya yete bocha oyo yete boza oyo yete ezaka eloko moko nde muto zo faire souffrir l'Afrique c'est la spiritualité la politique te c'est la spiritualité donc il faut te longola combat Jésus te longoli combat Bouddha te longoli combat Mahomet to tikali po objectif to za la po to za indépendance spirituelle indépendance spirituelle wana veut dire to ko chafu mbango ne bonga na ye to za mama ki pa vite tiché na bonga na ye to za papa ntwala ni to tié na bonga na ye papa Philippe Mumba mama Mafuta papa Mabouaka papa Sima Otoko bango nyonso to tié bango nesika to reconnaître ba prophète na biso même quand na Bible na Jérémie si je me trompe pas Jérémie verset 18 sur 5:18 bo balobi Nzambe alobi na bana Israël soki bozoni okwama alobi na Jérémie yebisa bango so bazoni okwama so batuni pona nini loba na bango po bozo croire na ba prophète onga na la binote bozo croire na banzamba ba paya o eza ya binote ba prière niyo so bino bozo sala ekena na ba kondo Nzambe donc ne o mona bakenda ashika ba bakoro so tombo so toto lukuta ba yebi na moto mambalo bakati so basa nini asika baba koro soko soki ndenge ni babo soit disant parler en langue lukuta tout na passer à lobi d'aide baskro ngana zobisa donc bato ba parler langue wana eza langue te eza lukuta ba voix te voix comme pona ni pote ya bato fo ba mais bon ngana yebi ke bon basambela kati basambela ni ashika bara tous les églises chrétiennes bazana molimo te hein na zobisa Nzamba yoka ne bango te. Nzamba yoka bino. Oui, parce que biso toza na originalité, toza na ba porte ne ouvert. Nzamba ba paya nzamba oyoka bino ni. Et puis comment Nzamba, yebi comment Nzamba zana. Comment Nzamba zana ni. Bato ba ota biso, comment Nzamba zana ni. Omoni mutuna mutu baloba toyoka baloba benga nyama na kombo na ye. Mutuna mutu azaka na kombo na ye. Nzamba za na kombo na ye bana Israël po Moïse akende ko libérer bana Israël bapesaka Moïse kombo ngai Jehova Nzambe oyo bakoko na bino basalela basambela Abraham Isaac pe Jacob comme na ngana Jehova po bango kuna bano sambela de Osiris na Isis apesi identité na ye so yo to ngenda notre père qui est ce que ozolo banana notre père Dieu za komba mutute eza titre Nzambe bino ba yindo to bino ba église de noir Nzambe na bino zanani ntinu wamba Kongo hein ntinu wamba Kongo wala ngolo bani comment Nzambe na biso simbi tantemo yene mutatinda ka bafumu kimbangu ba mama ki pavita Dieu le superviseur na lingala habite na olobani ke olobona ki Kongo lobo wamba pungutulendo bon komba halala Nzamba wamba wa pungutulendo komba halala na lingala yani allez à Dieu kombo na lingala ala te ala za ala so mona na koraba bengi haladi balobaka hala kaka isili babenga na komone hala Jehova babenga Jehova japonais babenga so izwana so izwala so ndeni papa Luamba mission ya bayindo
to église des noirs ndenge bato o bal ndenge bato ba mesana mission na bino eza nini pona biso bayindo. OK. Ndenge na oto ko expliquer arrivé ya ba mindele tango baye baye ko bebisa nyonso bonzambe na biso e bebi ba ko motenga bakoko na biso na tipo na Zanzibar na parti par là bake ko sala ki boumbu na banda na mboka bapaya bazui ba génie na biso ba yibi bisimi na biso bake nango mission na biso eza poto zongisa bonzambe oyo bakoko na biso basambela bonzambe oyo bakoko na biso basambela poto za indépendance spirituelle et puis to banda ko inventer ndenge ba mindele ba inventaka. Donc selon Bayindo, selon église des noirs, les Africains non nous tozoa indépendance spiritualité. Voilà. Il faut tozoa indépendance spirituelle. Si quoi indépendance spirituelle en est en Afrique centrale kaka. Tout, pour qu'on parle des royaumes Congo, on voit Afrique centrale. Oh bino bozo loba nzambe o ya Simo Kimbangu azaka nzambe ya Afrique centrale tout entier nzambe ya ba africain nyonso pona nini mutu oyo nzambe soka tini mutu na mission azalaka partout te azalaka esika moko asalelaka mais maloba na ye nde pandaka partout preuve Fumu Kimbangu na 1921 ata pré-pays moko ya Afrique ezwaki indépendance te na 1921 avant 1921 mais tant alobi na ye ko libérer Poso Moïndo peuple Congo pe race noire du monde na ko libérer Afrique ezala indépendant et Fumu Kimbangu na 1921 alobi na ko kangama na ko mikabambe na ko se sacrifier pour na libérer ba prisonniers so bakangaka Poso Moïndo na 1921 Fumu Kimbangu akoti prison et na 1945 ba pays Afrique et bandi libération Afrique comme aux indépendance. Donc on veut dire avant prison à Fumu Kimbangu à ta pays moko za indépendance. Ba pays Afrique eko za indépendance après mission après ko kangama ya Fumu Kimbangu. Les ba pays indépendance et ko ba pays Afrique pardon comme indépendant comme ko za libérer indépendance. Donc selon Papa Luamba il faut ba Afrique mobimba ba reconnaître Fumu Kimbangu. Azanani. Aza sauveur race noire. Po yende mutu ayaki na mission alobi mindele bakozonga na mboka na bango biso photo tikala na kimpwanza to se diriger mabele na biso moko déclaration wana ezaki spirituelle même Kasavubu po lelo atelema na table ronde akende kozwa force wana Fumu Kimbangu ando bimela ye ba texte nyonso bando sa Kasavubu Fumu Kimbangu ande ko bimela ye Fumu Kimbangu oyebiti na bakongo basala abaku ba memaka symbole ni ba memaka symbole ya kodia obi kodia ni mama bozana za o mate eloko mo abaku ba memaka boye so koti na internet otali ocheli bango yango eza kodia wana eza symbole ya Afrique mo te kodia wana za na forme ya carte Afrique bazo mema charge bakongo eza eza ekolo moko beni oyo basalelaka epai ya banzambe bapungutulendo donc epai wamba Congo oyo akitelaka baprophète oyo baza na clé mpona kofongola Afrique mobimba bakongo eza race eza ekolo moko beni tribu moko beni oyo basalelaka mpona kolibere Afrique grand prophète babimaka kuna so totali presque baprophète oyo baza reconnu oyo baza bagrand prophète babima na bakongo mais nyolo bateke non nzambe azakaka ya bakongo te donc chaque race bazaka na bikolo oyo nzambe asalelaka to comme toke na bana Israël nzambe asalela na bahébreu na bayude bajuif nzambe asalela bajuif soko tali bamatie banani babima na descendance ya bajuif de chaque race nzambe aza na tribu de Juda, tribu ya Bena Congo, tribu ya Boye, biso sko tribu ya Bena Congo. Nde yango kuna ba grand prophète babimaka. Alors Fumu Kimbangu yene mutu ayaki pour sauver la race noire. Papa Luamba tozoke na biso na suka. Message nini okoki kotika na peuple congolais to Poso Moïndo. Okoyebisa Poso Moïndo nini? En tout cas, merci. Poso Moïndo, te bakango lelo, ceux qui ba maladie et belemi na mokili, ils ont manque de spiritualité.
et ça là nga passe pour nini ce qui est là aux mundele et comme à monde entier. Oh je suis Charlie Hebdo, oh je suis Kingan, mais ce que je suis en Afrique moi qui le bela ngote toujours complexe ba mi continue biso baza marque ba jouer ba tindaka na ba mindele donc yo sala bo ba mama be ba mi continue biso ba sala dans faute na bango te ba tinda bango ko tindaka pona nini bango nde ba tchaka bango na pouvoir sur un moment oyo fumimbango aza sous na bosenga na ngote yene mutu fo acha bango na pouvoir alors ko tcha bango na pouvoir surtout indépendance pédon to reconnaître bonzambe na biso to lukanzamba bakoko na biso basambela yango nde ekopesa biso bénédiction soki lelo biso tozokende musika te totala bandeko na biso ba chinois mao chechunga ototele makala mingi te na Chine lelo ba chinois technologie comme ils vont avancer évoluer monde comme kama bango basambela komba Jésus te tout le monde a besoin de bikeko na bango ya babuda bakenda bagumbami bazosambela bazosengela bikoko na bango babuda jamais au monde chinois moko ça makbika musuna komba Jésus ça comme moko commercial et ya ki ko mettre mettre monde entier en aveuglement au second moment oyo fumugima on est mutaye pour attaquer lumière dans monde a panzanteke a panza komba na Jésus wana parce que yango vraiment base Jésus détruire mokili donc fumugima on a Jésus Christ guerre. Oui, guerre. Oh, guerre est un aspect, oui. Et la guerre. Non, Jésus Koutou. Et puis, nous avons le babouya. Guerre, on est et la guerre spirituelle contre les bateaux. Oh, il va se poser dans le combat Jésus. Il y a un Koutou. Il y a un problème dans le Kounan. Jésus. Il y a un problème. Parce que mon kiliso que bébé, ça n'a pas de il y a un banana yo. Ceux qui ont un bébé, ça bat. Un bébé, ça est là, quelque part. Na combo na yo. Nam taoza sibi ba kanga ba kunani papa ba yena kombo na ba ko bebisa donc combat Jésus ne mutu porter malheur ezo bebisa mokili donc ezo linga ekota partout ya ozo mona catholique ezo kende partout pour na akende ko diriger pour a détruire mokili ba tia ba cacher na bango 666 oh ça mfumimba usuko yo atelemi asimbi kombo abi kombolangi na kombola kombolangi na kombola kombolangi na kombola baba sadidi kindoki kombolangi na kombola kombola to fumimbango asimbi kombo alobi ngonge koki wanze mo boyemba na église na bi alobi lunwa ludia lunwa luvanga malusolele diambu yentangwandi papa simo papa utoko ayembi alobi nini embibila lolo lutanganga bamindele bakulonga ya ngungangele ngungangele ngele muna chiza osono ngungangele ngele ngele abingonge koki poso moindo to telema bamindele baza bandeko na biso te baki ko détruire biso to lukanzamba solo to lukanzamba bakoko na biso basambela totala tantan nini to sali na kombo ya Jésus Christ litomba ni tozo za bandeko na ngai souffrance na souffrance kolela na o balongola kingandi bala remplacer kingandi ezo simbate basa ba pasteur nyoso basale ba église o eza ba magablo bakinda kusala ba église bele basoma ba estima ba tchaka na ba église po ba tchaka ba makelele ba betaka ba musique ba kocha ba mabonza eza ba magablo pona ntondi mabango bazwaka mabonza kaka balongola ngona na ba église bateyaka gratuit pour bible lobby na matière balobi tel sont les 12 que Jésus a envoyés après leur donner les instructions suivantes n'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans la ville des Samaritains allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël besoin ni or ni argent ni monnaie ni sac bosenge loko te bokirir bango gratuite suko ba pasteur bakoma kaka yaka ko semer na pambolo kende poto yemo na za na mbongo poto te muta ko pambola ke poto za na passeport te aza même pas na billette nazo benga ya pambole po ki poto o mo te ke buzoba oh non pasteur azoloba ndenge na so boye miliki nanda ko silifo na miliki saint esprit zo senga miliki ube mto zo senga miliki ozomona nyonso wana poso moindi toujours manipuler biso ndeko na ngai mais ngonge koki tozomona ba guerre nyonso ba maladie ba coronavirus eza ba frappe bazo frapper bango papa lelaki ya abimisi ba pentacle nyonso tamboli kola hélicoptère pona kosisa maladie de silité kokita zo kita ba mort bagisami obi pona ni tango libération ya nation eyaka nation oyo ezalaka concerné pour na malheur ya bato wana bazalaka frappé tomoni histoire ya bana Israël na kati Égypte po Moïse abimisa bana Égypte bamambo esalema bafrappe kotaka baliwai kotaka bamaladi kotaka mabebelebele kotaka bato bakufaki bana liboso bakufaki
pour bana nation wana se so et sauver donc nanga biso ngonga na biso ekoki ba maladie onyo sozo mondo ba coronavirus musu sozo ya makasi koleka oyo tokoki melawa wapi sauf fumu gimbangu te ok au nom de Jésus au nom de Jésus makambo zo David we menazo bisa yo tokoseka muto omona obetela ka mabo okumisa ka boss atambola mutakala tango ifueni bisimbi ba fuemene fumugima uzole vanga mangitukulu ngolo bani donc ta ekoki ba génie ba siliki ntinu mbengu siliki chef d'état-major militaire ya armée spirituelle oui oka mbengu wana bino oka mbengu te na matadi ntinu mbengu ala demote ala kisimbi oh simbi secret armée spirituelle mona te ba Armageddon ba soda moko mike ya mikuse ba bima tokomi dana suka o tozongo mugo. Merci beaucoup na batutu o ba accompagner émission ya David Wembe avec papa Luamba Madita donc bo tenir biso regardité eza ba propos tenir na ye eza ko la kisaka ka ba réalité oyo bango église noire ba comprendre donc eza liberté d'expression ya mutu nyonso oyo amoni mabe alobi oyo amoni malamu alobi donc bango selon bango église noire baza na posa ba noir nyonso ba reconnaître fumu kimbangu ba noir nyonso bo reconnaître papa Simon Kimbangu papa Simon Toko maman Kimpavita donc botota bango na ba lugar na bango po Afrique sans surtout Afrique est à la bénie, Afrique est à la sauver. Voilà, c'est le message il y a batu ya église des noirs et bimi na maloba na munoro ya papa Luamba Madita. Un mot de la fin na bambote pour na bato ya yo. Mot de la fin en tout cas na tondi mingi émission kitoko idéologie TV ya David Wembe. En tout cas tous s'abonner mamba bien eza o tozoloba toya lisusu na ba numéro mususu pona kotalisa susu mambo eza ebele poso mo ndongo ekoki photo tele matulu kanzambe ya solo ba église o nyonso ba nzambe ba paya ezala islam ezala bouddhiste ezala christianisme eyaki ko porter biso bénédiction te mais yaki ko porter biso ba malheur yango tozomona toujours négatif mutu na mutu yango mo lukaka ba bien privé na ye oh biso toza na souci ya bien général donc biso nyonso tozala bien nyonso solution eza na maboko ya fumu gimbangu so to reconnaître fumu gimbangu te Afrique et que sans sortir te mundele kuta lobi Afrique il faut eto mama ezo senga photo reconnaître bandamba bakoko na biso to reconnaître fumu gimbangu po ende sauver na biso donc ngonge koki to reconnaître fumima pour kwatule dossier aye déjà pour apesa abikisa pour so moindo akokisa mission oyo fumbango atindeli na zobosa na te ko remercier ya liboso qui essayé mayangi kwantuma menga chef spirituel o azo diriger nga na église na biso ya ACK Kintwadi kia bangunza qui est papa pe qui est na bangunza nyonso ya ACK papa ni Mazakaleki moyembi monene ya JACK ya Luanda kiese ba kiese pe na papa Blaise Yoko ba kiese na bangunza nyonso o bazolanda biso papa Lusakina papa Yombi et batu nyonso ya ACK par-ci par-là tozali papa président national papa Makanda ba kiese na bino ba papa Nzuze chef d'antenne ya Luanda awa ya Ngola mo ba kiese et puis na bosani te ko saluer bana na ngai Vando Ventrier Luamba et Eugène Okeba Luamba sans oublier maman Siska ou abotelinga bana nanga malamu bakoko vraiment bapambola yo ba continuer ko pesa biso oyo ekoki pona biso et sans oublier nazo saluer mokili mobimba ba bundi nyonso o tozo bunda pona lokumu ya fumugimba pena lobiko ya bayindo to lembate to continuer to bikenzela fumu za mpasi zenina ba vozolelanda yo kunda mesia ndama kasi ndungu ni na kwa beto nunga kaka tuna nunga pele ko vita pele ko zinzomono kasi ndungu ni ya yani kadimbando ya imbando ntilulu fumu imbangu yala ki yala ingeta fumu kimbangu mbanda kwinzelela ingeta ndenge papa Luamba lobi ngape na ebite sona lobi yango mais
Amérique a moi qui Congo donc merci beaucoup na batutu au ba accompagner émission il y a David Wembe avec papa Luamba Madita donc Idéologie TV na zaka ka tene longi moko to sola makambo nyonso yo poso na posa oleka na Idéologie TV oya ko contredire papa Luamba to oya ko bakisa na oya zangisa kito ya yebi makambo azoloba te yo yebi yango bien to yo yebi christianisme bien koleka ye par rapport ye nenga kitisi christianisme donc ko hésiter te obenga Idéologie TV porte eza ouvert pour na yo pour na mutu nyonso tokosola donc merci beaucoup na batutu obo accompagner émission David Wembe derrière la caméra Patrick Mash donc tous à la razalaka abandeko nyonso ya Idéologie TV la lingara bino Tokotara Kotara tourne Idéologie TV à Makamba Benza. On est ensemble. Ciao. Ingeta. Ngapika na loba ingeta. Matondo ya. Matondo.